Héritier Scrum, fils de Dungu na Panama. Obike Panama ngosi bokanyangu. Iget Gato, Sandra Gato. Souza Baramoto, Sandra Mayele, Sylvie Gameron. Aki Presse de Lausanne. Joël Mbeteng est le leader. Ça c'est chair de poule. Incontestable. Christine Motema ya Général Dabira. Louison Mokoko toujours. Tolinganaki na ye na bolingo seye. O bolingo héritier Scrum. Mikolo basanza bambula ndenge lekaka e. Bolingo kokola nyonso fise Dungu Brunel Maseba Tendresse etambolaka na makila ya nzoto. Tokomaka lokola batashe de caisse. Partout to esprimaka bolingo na biso. Tobimisaka seliloba moko nga na ye. Tokokabona te Jules si obele. Timokolo liwa ye kokuta moko na biso e. Soki tokoleka na nzela bato bakamwaka kolula kupe na biso e. Tomeseleki tokomaki lokola bashimo. Soki moninga zwa elokwa kolia kozela moninga e. Bato babengaka biso ntimba na jusi e. O bolingo na biso ezanga jour férié losia sasa. Ya mobimba fome ke tikuna. Toto ya mabokilo na biso na. Jullie net alsof je het begrijpt hoor. Ik zeg tegen vertalen. Ze zegt zo van ja, Yango kuteza problème te to tandele ya sika vraiment. Mais to longo yango foma to kasi. Yango iso la tema. Super wa. mpaka boseleki yango naomoni batamoli ide yasika omondele depite elesi basalela yaya kone eza mais bokilo na biso boye te eza super bokapola biso na boye te boeza moke boeza moke nasi nayaki bandato mpona bokilo na biso bobakisa mais bokokapola biso bandato yaki biso tolingi nalingi nakoevani kuna bokota biso na super obobakisa bonore biso na totandi super na toyende ayo bakisa so 20 abakisa so 20 tolingi te totandi babakisa so 20 50 tobona biso mingi te tokoloba mpe 100 euro esopona parce que eza super bakisa so 20 oleki na bino mais seke bolingi na bino biso te parce bolingi biso bobakisika 20 bozoboma biso bosikoyo na minene ezalobokakoli ye obesa maboko bino bokopesa Kenny, viens. Papa. Maman, pourquoi on n'a pas place pour aller en jeu? Mettez vous. bato mosusu atikali awa papa mosusu azokota
Mbote Souka. Kolo Pambola yo. Ça vraiment les bienvenus. C'est vrai que nous parlons dans la nationale. Na été sur la solo là yo ou bien na solo là. Na solo. Ah. En tout cas va ni Kolo Pambola. Bon, na mukanda na monaki. Nazotanga motango nyonso zobarage na monika ba komeli biso ke faire aussi la connaissance. Mais connaissance on to ça on na nzela. Connaissance to ça on partout. Mais connaissance wana eyeka lati na ndako. Oui, na sepeli tout ça la connaissance. La suki na wana. Na lingane barage est-ce que bino pour tout ça la connaissance. Donc les abino na ina parce que connaissance wana na yo kana bino na connaissance wana Bonne ambition. Bonne ambition. Nous depuis connaissance depuis ezalaka soki elenge asepeli na elenge mosusu faut oyo ayetaki biso baparent yango toyaki mpo toyebana toyeba esika nini atie lokolo toyeba mwasi biso mpe toyeba mwasi o nanu tomoni ye te nanu toyebi ye te biso mpe tomona mwasi na mwa oyo balobaka mpona biso funga molango na swahili toya topesa bino mwa quelque chose po toye kokanga lopango nde kotambola ya biso osukisi papa ouais bref nayebi oza bref mais donc mwa molai ouais na sepeli omoni jamais basala la connaissance na moto oyo oyebi te so oyebi ye nde osala connaissance na ye e na connaissance yambo ya yo osala connaissance na moto ezalaka très important ntango ozosolola na moto mpo bosala connaissance ata mwa elembo moko ezolasaki ngai vraiment na connaissance tokabolaka ta tosalaka ta namoni yo oye kosala connaissance oui oye noka kosala connaissance na maloba na yo nasala connaissance na yo nayebana na yo mais non tobimi mwa na connaissance ndenge ezalaka na connaissance ndenge nga nayebi connaissance so na ye namonana na papa tosolola na ye nakoloba ah papa nga ndenge na ye nalingi nayebana na yo mwa mpo nasolola na yo mpo mongongo ekita toyebana tosolola na mwa ntango connaissance ezalaka ndenge wana bazalite biso nyonso famille mobiba nsima tokobana oyo toyeba nakozoma loko nasepeli mingi parce olobi omoni ndenge nasengi connaissance ya liboso elo omona osenga ntango tozosolola opesi nga na nkombo na yo te. Je crois, moi je me suis présenté que je réponds pasteur qui, le petit frère. C'est très important. Et toujours solo là, moi je suis maintenant le bana télémi, ça quand même. Nazo le ba plus la chance. Et la connaissance na yo na sepeli na ningo pesi ngai o mamoni na ozo na tindi ke mo mwana jua nyati nyatango pasuki kei. Papa nazo loba mungongo na ngai nzoto na nga po fesepela etanki ngam nazo loba pon ndenge na telemi boye nazo linga na solo na bino me fona sepela makambo na ko solo na bino za esengo fona sepela na kozo ona ke na zina tina mona ke na ke wo mona ko kina mbango abungi si asali tam suna ko pitongo ko limbisana
parce que fona sepela mpenza te omoni moto akoloba azala motive na esengo ke connaissance oyo nakutani na bango lelo en tout cas basololaka kitoko basololaka mpena malamu donc tika na continue na solola so na bango na banzi ozososolanga malamu na soki wana avant na continue na soki nanu wana te na sosoli yo malamu mais pas José tout se présenter dans le pas ya tu se présenter biso tout se présenter po biso détruire pas la bino problème eza te tokose présenter kopesa biso bakombo makambo nyonso tokosala ngo mais tosolola nanu nga na bino nanu nga mpe na koprésente mais ndenge bino boyambi biso yo nde boyambi biso nanu oyo yo yango tya na mesa yayo yango tya na mesa simba te tya na mesa nayebi tya na mesa oyo osangisa na koka na mwa biere mpona okosola te yo yango wana obenga nani ntango bale obenga nani paster soki paster amelio alango koloba nini paster oza na nsima na yo te oza na nsima na yo te omoni otelema tosolola malamu soki ozososolanga bien te okomprendre te tokokende ti tokozwa ntango na ye na kosunga yo me na nini tosolola bien obenga paster okosepela paster azwa asangisa na kokambela alangwa nsima nango yo sepela oza nsima na yo te yango nalingi nalobi be kanisa malamu solola na libota ngai nazozelaka bino naotayela bino soki bosololi na bino bien tokokende bien soki bozosolola te eloko nyonso ya kitoko mpona kozongo fosala boye wana ezalaka ndenge wana papa nayambi yo nakoti yo na ndako na ngai okomopesa ngai so nalangwaka soki nalangwaka yozwala nga mwana oyiba okima na ye wana toyokana te naza na posa osolola malamu naza na posa nasala eloko tani tolobi elembo mopai nayambaki moto apesa ngai nake kosombela ngo ata kwanga nalia nde nakosepela papa boni yo linga na mela nalangwa alo yozwa mwana nango kenda ye non solola malamu papa soki nayeba oyo nayambi yo na ndako te na ngai na soki so na libanda mpo soki nayeba kokopesa nga bakwiki oyo ngai na ngai nayambo na ndako te tala nazoseka ntango na kotomboka ekozala matata tokende nazokisekena moboti nde akoyamba biso yebaki ke moboti nde akoyamba biso ndenge ya epa na biso bayaka na mwa loto yango wana oyo toye nango oyo mais mpona ndenge olobi oza mosali ya nzambe oyo yango oyo kotya obakisa na oyo topesi na yo soko olobaki banda boye kala tosi tokomaki mosika mais olingi kaka opesa ngai na ata paster moto akoyambo ata papa ye moko akoyamboka yo akolinga langwa te mpo yoyiba ye mwana akolinga kaka asepela alors tokende mpo tosimplifie biso tokende mbangu tomoni okomi ya baconnaissance ndenge nalobaki oui connaissance ya koyebana kaka ou bien eza baconnaissance ezalaka banzela ebele connaissance ya ndenge nini sala limbolela biso malamu mpo toyeba ke oui bon eza connaissance ya likambo songolo pakala mpo tokobala yango mpe ngo tolanda cérémonie déjà oyo yanga oyo nani akomemela ngango akende kotiela ngango soki wapi nakopesa ngo nani allemande longola ngo nango Jean René papa Jean René aza wapi Jean René Président balimbisa ngai Président papa oyo ekende nano oyo bapesi ngai
na mela soki na langue comme ça tiango na voiture ata na coffre au tiango yaozwa non ezala awa chéri tikango ezala awa tiango ata awa tiango na coffre tiango ata wana oyo sikoyo nana naposa explication tosolola malamu ke nayeba bon oui biso tokomaki mokanda ya connaissance tosoki kaka na connaissance ok nayoki ndenge olobi oza bamande ebele ozolinga otelema te ya papa nayoki ndenge olobi mais sikoyo fati touti mosika te likambo te nga mpe nafanda na belgique parce que belgique na france ekese france eza 500 km awa eza 100 km kasi nalingi nani mokuta motu to se présente nani biso moko nsima nde tokokanisa solo problème eza te lokola déjà osali avant papa azwa parole nalingaka mpa bose présente bana bolingi nini nini oyo foloba nano bien nsima nango nde bose présente nalobaki bien ke papa limbisa ngai nalobaki bien avant bose présente naolinga nayeba raison parce que nayambi bino connaissance na soki wana sikoyo soki bolobi ke no connaissance na biso eza mpona likambo tel tel tosololi nsima nango bose présente kose présente eza problème te tozali ape toza na famille kasi eloko ememi biso awa elenge oyo avandi asepeli na elenge epai na bino yango wana ekozwa biso lokola base arrière toye epai na bino yango wana toye te yango wana toye te mpona libala toye mpona libala kosenga loboko oyo ya bino ozomona ntango ozoloba ozotindanga nakanga yo nasepela te aza mbembe ata ozokisi ngai bakile ebima te papa nzambe asunga olobi na mokanda ke connaissance sikoyo olobi elenge mobali amonaki mwana na biso aye abala ye babala kaka toyena kosepresente kobala ezalaka nsima te yosenga loboko aye kosenga loboko maintenant okoki kosala avant to continuer présenter nga nanu bato oyo oza na bango bongo nsima to continuer mpo oza na mposo présenter nga bato bongo nsima ngo tosoko susi no ezalaki kaka mpona présenter bato na présenter bato sala ngo bongo nsima tosolo comme ça nakoyeba siko kobenga na nkombo tele tele mama songolo mpakala nzoka eza boye papa songolo paka présenter siko papa kasi wana mokonzi na biso apresente biso ngai papa litimba papa kulukia Justine papa Feza papa naye père Marie mama Chantal mama naye papa Costa papa Boukaye mama Mado tata mwasi naye sœur oyo madame na ngai mama Siska évangéliste tata mwasi naye ya Tania grande sœur naye la petite sœur naye la dernière aspect Déborah c'est bien c'est bien nasepeli po to continuer bokopesa biso 2 minutes tosolola vie yaka Pasteur Yaka tenga na biso sikoyo tokanisa toye kosenga loboko tosali connaissance eske tokosuka kaka ndenge wana mpe tokozala bilembo oyo eyeke no toye nango kosenga loboko po esala te loboko na biso bandima yango fo tozala bilembo ezolakisa ke toye kokanga nango toye nango kosenga loboko ya mwana tozala posa ya bilembo emonana
Avant tokoba na masolo tozaki na posa tomona oyo toyeli po tokoka kosolo na babutu po biso awa toza kaka mibali na mibali na bamama bongo sikoyo papa na osunga yo okembangu mingi na osunga yo naboyi opesanga mande me nasunga yo ezalaka nanu opesi elembo tosololi nsima nango bake kozwa oyo mwasi oyo boye kosenga loboko liboso tomona nano elembo oyo yeke no toye kokangela yango oyo sima mokongo sima mokongo te liboso ka yango ye moko azala wana transport bakonozwela ye papa lokola toza na connaissance avant ye azalawa boyela biso baboti tomona nsima nango elembo bino boye nango nsima nango tokobenga ye aye nsima nango nasunga yo mpona boyo opesanga so amandi namoni bamama basepeli mingi bazwi makasi po batie okangi mpenza oza pena ya solo nafungola mvelope natala pena soki ya solo zela moto bino boyela ya nafungola osoki namoni eza ya malonga te antuka bon nasepeli mingi namoni biloko sikoyo moto oyo bino boyeli nalingi nayeba kombo na ye parce que oui boyeli kokanga lopango me kombo ya ye po tozali awa toza na bana ebele nani mama telema nanu mama nani Yvette papa moni oyo mama leki na bango tokakipaka bana nyonso ya basi bazalaka mama kende zwela ngai ata bana ya basi baya totala bango bakoya ye mama Yvette kende nanu me Attention, pas d'enfants ici au salon, s'il vous plaît. Pas d'enfants. Sorry, bana nanga bango. Ba miss hein. Nga na sala musala na bota pena bano yo na bota. Steve. Steve. Nakati yawa tala bien wa tala bien azate non Christelle azawate Christelle c'est Baïr OK bon ala pembe OK bon lokola Christelle azate bozongo oyo problème ezali awa oyo bino bozotanga kombo wana ala mwana moko mama naye asalaka buku ya mbota ye césarienne oyo ya césarienne yango totindaki ye akende kozwa soin mwana wana azozala awa te mais nayebi ke mama leki naye osala makasi akende kozwa ye siko mama leki atelema kofandi so ndenge nini donc nani eza na problème mwana bavio azoyoka bien
sikoyo lokola mama bota na pasi mama zolela mwana nanga moyenga na kendeki kuna alobi ke mama bonga na keno ko vanda kuna ti mukolo ekokoka bongo botinda avion ya kozwanga po akenda kaka na avion bosalela l'air mama leki akende kozwa na avion tosalela l'air avion kaka Guy, pas Guy, c'est vrai, on a raison. Période où on quittera, mais période où il y a des périodes de vacances, c'est full plein. La vacances, c'est ça. Maman, moi, je suis casali, hein. Dans le premier, si vous avez un avion, que nous voyons. Biso to yé, le local, pour tout ce singa na local. Aïe, vous voyez. Nene Steve aliona eza la bazana Christelle na ndako soko yoka Christelle akoya kengela nini mama oki nuzusala makabozwa mwasi mwana aya tosolola usala mwa mbangu toza kilo lokwa tomeli mabanga boye C'est ça, Nabima, donc a rencontré Pixie Maganae, après préparation, elle rejoint Christelle. C'est le moment où il y a Kaluza, mais blanche, joie, moi la haut action apparaît dans honneur. En tant que classe, ici, qui est là entouré avec ses amis. Là qui est mon côté, tous ses amis, voilà l'amitié plus forte. Toutes les amies de Christelle sont là. Dans cette chambre haute, chambre à préparation. Christelle a beau en coloté. Et là, le jour où il y a mon aide et l'histoire de Christelle. Jullie niet. Jullie zijn Vriendin van Christelle, samen met Christelle. Donc voilà, on va faire un contact. Mais vu que Christelle a l'émotion, Christelle a l'émotion, hein? Elle ne peut pas parler maintenant. Elle a l'émotion parce qu'elle veut voir son chéri. Voilà. Attends, la bizarre caméra, la bizarre chéri d'ailleurs. Stella aya kolakisa biso mobali oyo aye kokangela ye mpango bokokenda bino bokenda nofanda Christopher kamailidar super Non, pour un moment. Je vous ai, j'ai envie de t'immortaliser.
J'ai envie de t'immortaliser. C'est bon. Quelle beauté! Maman Christelle. Maman Christelle. Quelle beauté! Voilà ça diamant. Ouais. Vrai diamant. Un vrai diamant. Bisous ton boy à thé. Bisous ton boy à thé. Bisous ton boy à thé. Ton boy à thé. Bon, c'est quoi? Comment on est Christelle? Malobésé pas Christelle. Christelle, il y a 4 bossons dans l'awa. Moni, bateau mieux sur la sanania. Janvier, on a Lyon. Alobi ke yo kutanaki na mutu moko elenge mobali pe bosololi na ye batindi mukanda na bafamille na ye yango oyo lelo bango balobi ke baye bamona yo oconfirme biso ke yo oyebi elenge mobali wana. Christelle, natindi yo te etant papa leki natindaki yo te ke Christelle kende kolukelanga makambo ye nango na ndako. Mais lokolo za mwana botosi ozoyokela biso baboti olingi ke makambo nekele na nzela yango oyo esalami lelo yango nalingi nayeba oyebi mwana mobali oyo oyebi ye? Okay. Alors po tondima oyebi ye ozozwa omoni biloko nyonso bango bapesi ozozwa linzanza moko okongoli omeli et puis ozwi enveloppe opesi na papa po oconfirme ke oui ondimi makambo oyo ondimi lelo ndenge baye awa donc yo ondimi responsabilité ya makambo oyo ozwa kaka enveloppe opesa kaka na papa. Biyaki. Papa. Le bata na néerlandais mwana. Na yeli enveloppe. Non, na yeli enveloppe. Je t'amène cette enveloppe. Oyo enveloppe na pesi pona olakisa ke mutu oyo akoti na ndako nde na yebi ye yango na confirmer yango à travers enveloppe. À ta manière. Même en néerlandais. Ja, ik kreeg deze brief omdat, om een vriend voor te stellen. Oké, dank u wel. Geen problème. Ok. Je crois ezali momaya fiançailles. Christelle tokotikala na ye awa
à cause du conseil à maman, à cause Azara déjà nango et kokota lisusu. Je crois on ne peut pas donner des qualités à moi en abisso mais tant beaucoup vendre na ye beaucoup mona la qualité na ye atangaka asalaka elle est responsable de tout. Na âge na ye rare pour mona mwana azotanga azosala azana permis na ye azana ndaku na ye rare. Bref, c'est un diamant. Donc bozui diamant. Boye ba kobatela la or oyo bozui. Perle rare. Oui. Alors, on va vivre en diamant. Plus qu'un diamant. Pour na nzambe, na bengi basali na nzambe, bakoki kotelema, maman évangéliste azali wa to pondela pona bango, te recommander continuité na bango na maboko na nzambe po eloko moko diable abundisa lokola libala ezalate. Alors j'invite les hommes de Dieu to leka to pondela pona bango to recommander bango na maboko na nzambe. Donc maman Christelle soki bokoki kotelema lisusu na papa et maloba na bino epai na nzambe eza très important. Bible lobi oyo ekangami na se ekangami li oyo bino bokoloba lelo korekomande bango na maboko na nzambe baza nanu bagene nayebi ke monguna osepela te ke bakoma ntina libala yango tobondela papa topusana mpena topusana mpena Éternel, notre Dieu, notre roi, Zambé Abraham et Isaac et à Jacob, Zambé à Israël, na likolo na se pe na se na mabele eza na moko te lokola yo pe akotika na kozala te. Nzambe oyo instituaki libala uta na ebandeli yo nolobaki il n'est pas bon que l'homme soit seul et je lui ferai une aide semblable à lui. Nopesaki mwasi epai ya mobali. Nzambe te kopresente bana oyo liboso ya trône ya grâce. Yo ozali alpha banda na bango musala oyo. Pe yo ozali omega omema bango kino na suka. Père éternel, toyebi ke baza incapable na bango moko. Po ete Bible lobi soki Nzambe akotonga ndako te on va travailler en vain. Nous ne voulons pas travailler en vain et on va travailler en vain. Zambe bomba bango na se na loboko no ya nguya. Pambola ba para na bango oyo ba éduquer bana ba koma tino na niveau oyo. Pesa bango makoki ya kolanda nzela oyo kino na suka. Nyonso omweni Satan a préparé pour la détruire parcours na bango. Totelemeli yango dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe tika ete ozala maître ya toutes choses. Zala alpha, zala omega ya musala oyo bandi lelo. Pe bokonzi na yo ya kati ya bana oyo. Bosangani oyo epesa yo lokumu du début jusqu'à la fin dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tovandi eloko moko na ina souligner eza très important bolimbisanga mais il faut na lubango nayebi ke bozelango kokanga lopango eza libala te toboyi bobenga biso baventurier biso pe tobenga bino baventurier. Amen. Donc ndenge tokoki libondeli ya babi nzambe aza alpha azalaka mpe Emmanuel mpe omega. Donc ndenge bandi ti ekende na libala ti
bakende liboso ekosenga nani contribution ya biso baboti sai yango wana oyo nasengi na biso oyoki Christelle na likambo vandisa ye aza mwana oyoki nde papa kombo ezokimanga Steve toyoki papa Steve na likambo tokovandisa ye tokosolola ya teke tokondane amen kola pambola biso liste ya eloni tokoya nabo tocha bilemo mpenza ya suka mpenza na kati na kaba kamba pambola vous avez vraiment mobile ya solo biloba suka mwana ok kola pambola biso tokende te tobongisi na nsima kuna kolia komela mpe komema donc oyo tozalaki nango ya koloba yango wana nasengi na paster asala priere ya clôture mpe koprie mpona biloko ya kolia mpe kotika biso nyonso na maboko na nzambe tokadibisanga kombo ezokima paster José tobondela papa oza malamu ndenge totai kobondela yo ozali alpha oza Emmanuel pe omega Nzambe toye kopesa merci pour la déroulement ya programme oyo pambola libota o bauti musika pambola libota ya papa David pambola baye nyonso baye koassiste na mosala oyo Nzambe toye korekomande eloko nyonso ya kolia mpe komela na maboko na yo Bible lobi tout est sanctifié par la parole de Dieu ainsi que par la prière. Tikaete bilei tokolia, mai tokomela et contribuer pour la santé na biso physique, pelo komo kote ko reconnaître biso na kombo na Yesu masiane to bondeli et lobi amen. Amen. Kola pambola biso bon appétit, bon amusement. Ko paso la vérité, ko paso la tête, to ya to tutana, to yende to sepela. Amen. Kola pate la biso. Allez, toleka. Des fiançailles de notre fille Christelle. Na fiancé na ye o awuti na mboka ya France. To sepeli mingi ko yamba bino awa na mboka na biso ya Rotterdam. O to benga mboka ya mai. Autrement dit mboka ya miliki. Na ba o baby histoire ya Hollande te. Masolo nyonso ya famille esi esili na ndako. Les deux familles se sont mis d'accord. Les fiançailles sont scellées. Désormais, maman Christelle est occupée et pas y a fiancé naïe. Moto aya le sous ko déranger était. Sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec tout le respect que je vous dois, je vous invite, parce que Oyo est allé demi-mariage, et ça prédote de bien en français. Je vous invite à vous mettre debout avant Token Makamuyakolia. J'invite toute l'assistance ici présente de bien vouloir vous mettre debout pour recevoir l'entrée des fiancés ici dans le jardin. Sous vos applaudissements, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'entrée des fiancés dans le jardin. Les fiancés, vous êtes attendus, DJ. Je vous remercie. DJ, à vous la parole. Sous vos applaudissements, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'entrée des jardins, l'entrée des fiancés dans le jardin. Maman Christelle, elle est habillée en dior et que la fête commence. Je vous remercie.
véritable. Daddy Kimberly. Daddy Kimberly, Yaya Domenica, Mwana Mavero Mobunda. Bolingo eza ya deux personnes, ya misato akotate, soki aye Gigi Razato. Amour, tu es vraiment, parfois tu es vraiment honorable François Kalombo. Solution. Pour Kolingue, pour tout trésor. Mère à Kaka. Après ma bonne zéla qui a ouais Isaac. C'est vrai que je l'aime. Dieu qui balade Dodo Kolodo di Chungu. Le PDG Lucien Ebata Orion Hall, Mamonique Akani. Roi Salomon Escadela. Daddy Kimberly mon amour, sentiment mignon engagé. On nage na larme na ngai choix na yo pasi nanga. Ngana komi lelo yo, limité na matière amour. Pour soucier zwanga arongwashi, nzoto mobile. Yann Villa. Tu m'as laissé seul isolé, entouré de chagrin. Pense à moi Ikenzinga. Les boss kanga Jean pura betinga. Ata fimwa longa nge apeti sabakanja. Dadi na moni angele kipo esimbi motema e. GG Pinzi. L'entreprise à plaisir na yo. Hinda ya papi kakol. Ya Willy etoka ya manjoli. Kimberly zonga près de moi. Oh essuyé ba flaka milela. Serge Tata Kibokolo. Daddy, ils sont mon bali trésor. Les grands moyens Raoul Ominga, Maître Tété Kabwa Kabwe, Maître Paul Tchunga de Paris, Maître Papi Kibens. Likambo ya moninyo, problème ya monini nangati lelo yo. Chris Mavinga. Infraction nino kamatinga nango, ponga lisusu deo effectif. Chris Manzala. Et pourtant hier na jiraki kozala te, ezomageri ya banozeno. Noël Mbokolo Gracier. Salata rimina lokola tamba pesa voir kosanza, amunanga pore majenga. Yave Kassese, chef coutumier. Yannick Moko. Mwanande Denis Christelle Sassou, le cœur de Daniel Diamant. Aïmboto nazalaki le bon berger na yo ndimie. Coco Rubenga. On a comme de couper décomposer ma colo. Nanzoto lolot molisha. Michel Camero. Pirata Jésus c'est puissant na yonga. Lazare na yo Vital Camere. Olivier Ndombasi. Nabandaki na kwa na biso. Natekela koko makala. Olukyo fulenga tolinga ni simonyo kolononga e. Soki na yebaki na bolingo ngo bongo na kabongo onde bongo. Mena mi pesa ki na ngate mabosalinga merci no. Mama Yvonne Kabodulu, Mama Chantal Muzito. Lorraine Alison Banale Bumba Claudia Sassou. Atana pour Amazonie. Na kozwa tracteur bona dénicher souka souka. Cachette no Vivien Mero. Pati Samba. Prescription médicale etinga na kendo vana pemenya fulu. Black Chicha. Na zota pikira mouche cheche peut-être na rokola la pongi. Cédric Amouri. Soki nazo boule o nazo la te Kimberly Daddy. Soki nazo raisonner o nazo koko nimba terena ta Teji Bolingo. Na koti na chambre na chemu tu n'aurais mis sopra ke na plafond. Arlette Azama. Bon mani place mais comme yo projecté battant fort yanga. Junior Capitaine. Ondo ba manisa. Les millionnaires. Est-ce que okoya bona joie espoir. Olivier Kabongolo. Na vana kina kona biso na hotekela nanga koko mapa. Oluki ofolenga tolinga nisi mokoma nyokola nonga. José Edundo fils. Soka baki na suka bolinga ngo bongo na bongo na onde bongo. Mena mi pesa kina ngate mabosalinga merci no. Niki Ngasia Triple N, Maître Patrick Bondonga, Directeur Eric Tezo, Balobi Kokaba Eza Éducation, Honorable Adolphe Muzito. Na riskali wana crash avion babenga kanga rescapé. Est-ce que na pena motema na ona sala ki mauvais décollage. Peki Dibinga. Modelo komi obuskilenga chéri pesa ngata parachute. Non. Tadi abenga ninga na motema. Yolanda Kassanga. Est-ce que na sala ki locataire. Fidèle coin industriel kumwa bangongo. Na mikumba susi ya bwena na kondima na futila na motema na ye. Musa Kansai donc tombo gas chispa yeye. Tadi abenga ninga na motema.
Moïse Kyungu, ingénieur Fouli Africa Yaya Kimbernia Benganinga na motema je faisais crédit à toi mon client lelo salisinga fausse affaire nakofando na bolingo lelo komisinga pauvre retour au village alese kimonyonga na kifunda na maboko mpona yo soniveo nakoma change couleur et en plus ya mabata côte nazobanga bamona milolo tiana batuninga na kufeli tonini nalobi te baboyinga ye liputa nanga madofolo mpona yo tetenda les pétroliers Mama Elali Makela Chura Mbomba yo alie berger sor nanga mouton ekozala nini susi nasali yo nini okomotafunanga nzoto nyonso tu busula bolingo ezalaka opina eba destination bolingo nanga on dirait eza cimetière Trésor Mouzala naozela camion ya déménagement corbière na lopango nanga chauffeur s'est trompé d'adresse Restaurant Mabea à Dubaï Soumatonini commandant Poupou Chadou Kuba de Dallas aïe mawananga ezangi consolation junior bongongo union européenne ata nouveau nakufela mama azwaka ntango affection pa bafemme sage Mama Didier Okito Fisto Musumu bolingwa bomwana mpasi na ndimaki te tokoka bwana nzoka kiyungulu ekweyisaka mpe masangwa mabeo eza periode nango orange citron zela mpe tour na yo ondiro ya kaka mpokomisa bolingo na ngai inoze l'œuvre na nga rempli de salive nazangi moto akoembrase kobula ete soki namoni na nzela bijundiai champion gaspar lobe nakoluka na sala effort comodango akikaspeye kuisante te le gouverneur André Kimbuta ya Mama Yvette place à Souka Ombre jaune Patrick Meka. Le professeur Paulo Santa.
Mais, soit père Bobini, ça moi, ça la L'impératrice a dit la classe et la noblesse et quel gomme. Des planètes voyage dans le Chivita Jeanne d'Arc. Ah oui, sans micro, sans micro.
Je vis la maison qui a pris l'amour. Jacques Chama, Papi Moto, jeune Maloma Beti, Philippe Mbonga, Adolunga.
Indira la brésilienne. Si je savais ça. Oui, on peut le moment là. Oui, va déjà pour la sur le Toi mère la maille salut-moi bien. Maman. Gabi. Les autres, ça pièce qui a papa n'est héritier. Bien mon gobo yibi kaka to yé vraiment awa petit tiers les doigts balé en tout cas ba ya tout ba play toi Rotterdam basawana ndenge zala kaka bien mon gobo yibi donc na caméraman les meilleurs caméramen hein o akangi masolo na Hollanda Kaluza ndeko nanga Carlos toujours Nathan Molo toujours Nathan alors bien mon gobo yibi ba idéologie akala te bona ba clip à mystique. Landry Azawana pour la biso bana rota toujours ça la bien. Mon toi on a besoin de clip. Premier clip à Barça ambassadeur. En tout cas, et vous ça la bien. Ndenge za la kaka. Lui la pe bato bayaka bayaka. Du côté point le colère.com. L'autre qui na journée il y a Kitoko. Il y a Essengo, nous monene. Obi papa Scram papa David Scram na maman Titi. Quand on souffle na maman Titi. C'est mon promo ya Essengo oyo fiançailles ya mwana bango Christelle amwana moko atangi elo pesi tout na Rotterdam ningani mwana ngo atangi abotami atangi classe asisi classe asali permis azu permis asisi permis aluki musala azu musala na classe tangi asisi ko musala aluki ndako azu ndaku simala avandi mbala ye azu mbali aki ayeko présenter ça à parents na poto le eza facilité au moins parents ya Christelle ou aboti Christelle bango yo to na Carlos Kaluza mais blanche ndé sa biso to ba nini et salami lelo papa ska maman Titi vina maman to sur la papa ezande nini secret mina réussite pour ta mwana kole sali bino fierté a eu diplôme pour cette été pas la porte bizarre pour cette diplôme bana mais hier peut-être diplôme ma classe et puis à coller tout le monde
c'est que nous allons ni nous pas vos recherches et ça va tout dans le colère comme qui le bimba makambo surtout ezaka nzambe mutasala yango grâce nyonso eutaka epa nzambe nzambe mutu asalaki mpo ezala boye Christelle ata na classe asala makambo nyonso lelo ahonore biso me yango wana ngai na kosenga kaka na bana oyo mosusu mpe batikali basala neti Christelle asalaki eza nango nini miracle te obie nini te eza kaka mpo volonté mpo bana bakumisaka biso baparent na kosepela mpe bana mosusu mpe bazala mpe bongo bahonoraka biso baparent conseil nini opesa na parent mosusu oyo baza kolanda bino awa conseil nini opesa bapoki baréussir basala nini mpo babokola bana bien lokola nde Christelle ayokisi bino bafanda na bana malamu balakisa bana nzela nzambe bakonseyaka mpe bana balakisa mpe bana bakende baklasse banini baconseil ezangaka te nzambe mpe akokendisa bana na biso mpo bahonoraka biso epala bajeune fille oyo soso baza na nzela baki basala kwa Christelle basala ndenge nini ngo ezaka ndenge nzambe asala na mokili mwana motosi soki bapara bazopesa baconseil bozolanda bozoyoka bokepe nzela nzambe okende kaka liboso. Merci maman to libéreux le cas bokola ya monene boye to continuer na papa Scram maman ko opérer na kaduna. Merci maman Titi, félicitations maman Titi. Papa Scramwell oyebi papa na héritier Scram, papa na André Dibukila Scram, papa na Cindy Scram, papa na Christopher Scram, papa na Christelle, papa na Banebele. Vous voulez que nous quand ça va trois ans na combo beaucoup là-bas na bien té. C'est ça le contraire. Tout le monde a mis ce souvent pour mon diplôme, le fait Scram. Papa Scram a prouvé que bon j'ai été pas mutaye bani azamu beaucoup là-bas. Potame ningani moi na une classe na poto à Silisi. Moi na ye a sali permis a eu permis pour sa voiture, a sa voiture. Moi na eu ndaku, a eu musala et na parce que leur félicitations parce qu'on va merci. Pas d'héritier. En tout cas, merci bien papa. Tu regardes de maman. Ni le sali pour te moi na honorer le sentiment d'avoir ndeni quoi le lot. J'ai vu ces émotions mais on moi des mots. On se sentit ndeni. C'est makasi meni. Vraiment là c'est makasi. Pour moi nous on donc et ça n'a pas plaisir à mingi tant à mukanda donc na ko pour riposter mbala moko na comprendre qui dit banzela na ya landaki na ndenge ba comportement na zala na mo vraiment et ça n'a pas sur makasi quoi on a mingi wa vraiment tout ça va te belé ba pandu simbaki ba je sais ah bon ki mwana oyo asa mwana oyo a sali penda fierté mais si que ça ni réussite no c'est pour mwana yo a comme un niveau oyo ni no sali peut-être c'est quand la parent so yoka parce que quand on est papa Scram mutu o ayebani kaso bana diko ça la bienté mais est-ce qu'au contraire papa mutu ça ndenge ni pesa conseil ni no sali pendant c'est que nos anines vraiment secret ezaka ba conseil na éducation et puis moi na pe fois yoka na motema pio surtout climat ya motema ya bana mwana faza na climat ya pio la grâce de Dieu atanga na ba grâce de Dieu ya on permettre Christelle pour la lingua secret za secret ka nzambe na motema pio nzamba pesa mwana motema pio na yo pe moboti biso ba boti to dans la sima ya bana pour ko teya ka bango mingi pe ko lobana bango pe ko tia bango na nzela. Merci beaucoup to consacrer Christelle na fait Saint-Sima vraiment famille za monene reconnaissance montant comment tu passer te bien en famille contribuer na ba na oboti conscience pesa ba no zolanda yo na ba neveu na ba nièce na conscience pesa na famille conseil le Congo.com conseil za moko bana wala bazalaka na climat malamu bazala éducation ya malamu bayoka liloba ya baboti pe ya nzambe na bango motema surtout za la pio po bakende liboso ndenge moninga na bango akei eza magie te obisa miracle te eza kaka volonté na komipesa conseil na opesa bango ya mwana pe conseil na opesa pe baboti na grande sœur ya Christelle azali awa Andrine moko ya bana ya
André Bokila. André le Balka, mon père, l'équinao. Conseil de l'équinao, honoré Bino, Yaya, tout ça. Conseil européen, ça fait un l'équinao, Christelle, André Abandi, parce que vous avez de langue. Conseil européen, André Scram, André Bokila. Voilà mon roi. Premièrement, la personne nous avait merci. Parce que ça a été le loto sur c'est pays d'art qui sont à Sali. C'est pas là où à Sali et donc non aux armes tout le bande on met pas parole ils ont bien que maman a bien ma croix. Ah ouais on a eu la continuer là pour ce pays pour la et conseil européen ça va que les morceaux et dans bande il va que les morceaux et comme après que dans les jours là tu vois bien pépé dans ce pays là pour la race là pour la lettre là ils ont papa na opé papa na c'est pays parce que tant bana bazoer bête le temps tout le temps porti encore pour la yemoko on se sent super à l'aise avec que dans abota ba kitoko non il y a pas de merci to wani waza drink moto to so gata belete famille no bimbo pesi bota na pesi famille nyonso mbote famille na ngana chrétienne mbote bandeko na ngana nyonso na kin papa lek na ngana papa kulutu ba nyonso mbote ba biso ba monani te ba santé déranger mais la petite ba nyonso mbote. Bon, le Cola Congo, na Carlos Kalouza. Ah, le Cola Congo, patron, placé de Jésus, mon grand frère. Bon, ça m'a bien. Il y a tout le monde dans la source de ma télé. Merci beaucoup. Oui. Parce que moi, Souka. Obosani, Tonto et Yenga, il mérite. Kabila, le père de Obosani, était. Pour contribuer à Cambodge, l'éducation à Christelle, et à contribuer pour la fête Oyo. Donc il a passé à Bambote, Salam trop, il mérite Yenga de Londres. C'est Guy Bongonda. L'équipe Guy Bongonda, pasteur Guy Bongonda, la bonne sanité, n'a pas pu moi belé. Ma papa les Guinéens va souvenir, va Jenny Fimbo, Ali Nomoke, Papi Kirikou, les grands Kirikou. Masita Masitol, Masaya, Bango Nyon, il y a bateau peut soutenir pour ça le sambo. Mais il y a la personne qui merci Mingi. Donc on a un comité de qui est grand tiers des pays ici à soutenir Busso. La vie que Camille tout le monde a c'est Maria maman Sylvie tous là bango le ngala c'est pays. Papa Savin. Ah oui papa Savin. Tout Camille tout le monde là. Merci papa Skama encore une fois te féliciter yo. Makaluza tous appendios ali lo ngonya lokola congo.com site na bino ezo kana mamusu na Orlando zo nyostu. Tu ko féliciter yo ensemble na Carlos Kalouza au travail na ye. Tu ko peso lo ngonya to linga parent boy. Bon j'ai en tout cas comme côté moment siko papa Skam asa makambu ya bien mais asa par la famille na ye par la ba na ye. Apparemment pour ça ningo na isa ese mingi. Moi j'ai diplôme moi na Bali tout ça ça malon mingi. Carlos Kalouza a obtenu caméra valablement mais c'est bien à mais sans tâche attends le kwanza té l'inter tout bien. Tu peux merci Carlos Kalouza. Merci. On y kuna ambiance ya makasi mais par respect au lokola Congo to ndimaka. Aujourd'hui bandeko o basanyi se batu aymbale Christelle. Moi na vu Scram, les qui a été Scram, les qui a André Scram na Steve Wanaye by Awa. Donc tout na certainement bango Christelle, tozo mingi tozo na émotion. Malgré mon souvenir de Goloba, ni le corps de collège yo autant de classe, j'ai diplôme, aussi ce qu'on a diplôme, j'ai une date, j'ai permis le loyer na mutu. Les habitudes Goloba ni le collège qu'on a dit awa, oya appartient à Rotterdam, un moment wat pas là. De allereerst naar Visma van mij, Visma merci Mini. Visma merci Mini. Na Visma première que tu m'as merci na ndenge basi koya et pas biso. Yeah. On remercie même ballonner en honoré. Si na remercier Mini parce que tu peux pas pour ça on a ndenge bon mal mais ça on a ndenge bon mal. Comment on est là? Qu'est-ce que la communauté au Cap-Breton dit maintenant combien? Comme Steve. Steve de ton cœur n'est-ce pas? Ouais. Bah voilà les cabrassos là sur un bon matin moi nango. Les qui entraînent scrum. Siko conseil nous repère sur la caméra na yo monsieur pembeni. Ouais, bon, on peut faire mon cas pour c'est pas ça la mopé pour ça bien pour na bango moko pour bien pour na c'est ça parole na bango. OK, donc boketi na suka. Ouais, boketi na suka. Ah, papa Steve Mbote hein. Dans na lokola comme si tu peux na Hollande dans la partie. Et puis partout en France, en Belgique.
lelo benza tout le monde mobali na yo et benza a petit porte de famille mais sentiment d'abord ça n'est pas mon bon sentiment na za ande l'avenir des familles accueil comme ça dans la logique et les ni bana ningi ba ya to fanda ba ni en tout cas mo to fanda mais ni c'est le pendant que nous on veut non ma pendant que les petits au petit porte que ba ko bena droit chez mes andengeni petite sœur canon ni on va y avoir volonté hein on va y avoir volonté pour nous tous pas au ça le cao wango donc les gens appellent au monter ni mais ils ont la volonté ce moment moni que non on a la volonté moi essayer que non aucune nzela wana oui pesi trop et si mal conseil nous papa la famille na yo na famille à futur pousse na o bon conseil na lo ba des familles kutani la bonne chose quoi union ezala ko kana bien ba problème ça la honte mais ouais ba nenga bon ça voilà quoi inchallah nzombo sunga biso quoi en tout cas tu as personne prestation au Mali au Congo les missionnaires placés de Jésus donc tu a pas soutenir dans ton Mali nous avons besoin de petits dans le sac merci mingi Christelle félicitations moi témoignage Zali de comprendre ce témoignage pendant fait du couple Oyo pour Banini basta bonsoir d'abord voilà un grand frère il y a Christelle nous avons maître Oyo Mutamakasi donc nayaki na ndemo boye na bakanda na makambo ebele mais elle amoni bof nga peka nanga ekiti on a eu ma poitrine dégagée la poitrine mais là il y a hôtel mais elle amoni beau frère aye neti mobali de ma peke bukani on a obligé à y aller si moi sangue belé ay grand frère na ye dans Paris chanter le maître Thiago chanter sepeli ya koyana bino na famille na biso. Vous allez bienvenue. Merci, c'est comme de bonne continuité. Merci. André Scrab. Ah, on a bien gagné personne dans Nzambe. Oh, Nzambe. Oui, on bien, on y vient, mais non, on y a dit la donc c'est bon hein. Que me pour y continuer à bâcher des prières. Ah ouais, donc ça va. C'est bien Nzambe. On va dire le bien parce que trop permettre au côté la carte sur le bien. nasepeli makasi eseropenda ntango etondi na motema moko bandoloba po nasepeli komona bango sobe baza na trop jeune naosouhaite susu petite sœur na Christelle joyeux anniversaire nasalaki 25 ans le 28 avril nasouhaite lisusu et puis mpo na ngai ezaki bakende liboso nasepeli komona bango boye eza malamu bakende liboso vraiment liboso esuka boye te nayebi ke tolata bavala pembe tosepela lisusu ya mingi komoka napesi bamama nyonso mbote bango basoutenir ya Christelle na bapriere mama Adele mama Lolo nzambe amona bino bisika bozali bamama nyonso efai mama Tina mama Jackie tolingi bino mingi nzambe amona bino ba Sylvie et puis la souhaité ma passion la biso Jésus Koko prophète Josiah nzambe amona bino pe grand frère na place de Jésus et puis Yemoko Carlos mais blanche sans tache. Comment nous avons témoigné un crédit va stresser sur ça. Iets in Nederland voor jouw vriendin, hè? Nou, ik ben heel blij voor Christelle en Gia dat ze zijn verloofd. Ja. En ik hoop dat ze nog verdere stappen gaan ondernemen om misschien te trouwen en verder andere dingen, gelukkige toekomst. En ik hoop na Lingala, mais ça bien bien. En hoe moet ik dat zeggen? J'espère que zorgen. Ja. Zorgen. Nazoruka mo. Mutazata sim salamo. Kanisi Achille Munzula azo na yo, alingo batele ko mo bien, ya pa na mukolo siko. Achille Munzula yo ne ba lek ba sekela. J'espère que Christelle bien, abattre les bien, que Miligoso. Comment on a yo? Merlin.
Merli, hein? Ok, Christelle, quand il y a chez nous, on a appelé ACP là, je sais pas qui est beau. Parce que moi, je suis pas pas contre la carte. Je l'ai au même manière contre la carte. Moi, je suis pas moi, je suis pas moi, je suis pas moi, je suis si tu as le colis, merci. Le colis à Congo, merci. Merci à toi, Papa Placide, Tama Kambolao. Merci. Si tu n'as pas d'abonnement sur toi, papa, moi, je suis là. Pareillement, merci Bélé. Nakoli à Congo. Nakoli à Congo, c'est un miso. Botalango vraiment. Botalango. Moni mariage on a eu mokile était l'antique qui chasse à lango au monde ba vivre lemba donc mokile wala na parce que le collègue Congo ali international caméra na biso quand ça à main blanche azali professionnel donc pour faire ça oyo mokile non partout parce que famille scram yebani yo pour ça Brejo donc à Paris donc et vous allez matata ici c'est merci je peux se bonsoir beaucoup na kati merci donc voilà donc voilà thank you hoe naar binnen? Caméra. Ouais, bonsoir. C'est Juvin, c'est Juvastar, Kenny West. Je viens de Paris, précisément. Je viens aujourd'hui de présentation de Barbonne JR. Donc en tout cas, félicitations à JR et à sa petite amie Christelle, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, je leur souhaite que du bonheur, beaucoup de choses et aller de l'avant. Je sais que ça sera dur, c'est comme ça, mais allez de l'avant et que Dieu soit avec vous. Et merci à la famille aussi, ils nous ont bien reçus. Merci à la famille, ils nous ont bien reçus, franchement, rien à dire. On est là, on boit tranquille. Un petit mot, non, Joe? Un petit mot, félicitations. Il a un petit mot. Félicitations aux futurs footballeurs. Ouais. Footballeurs de Lille. Et moi je suis de Bordeaux. Délégation de Paris. Moi c'est ADD. Moi c'est délégation de Paris. De JR. Footballeur de Lille. Footballeur pro de Lille. Footballeur, hein. Footballeur. Manchester. Footballeur. Voilà. Je remercie la famille de Christelle, ma belle tante. En tout cas, rien à dire. Je sais que là vous êtes connecté sur www.locoleacongo.com. C'est votre présence ici. Vous avez soutenu jusqu'ici. En tout cas, vous êtes à féliciter. En tout cas, encore ensemble, c'est un frère. www.locoleacongo.com. En tout cas, film de Guido, peut-être un film. Dimanche prochain, j'ai un match. Caméraman, c'est gentil. Un film à Jésus. Il faut venir aussi. Parce que tout à l'heure, le ticket en voiture. Ok, maman. Un mot pour notre site. Joueur. Footballeur. Manchester. Bordeaux. Congolais, nous surtout. www.locoleacongo.com. Moi, demain, je vais vous soutenir les frères. Locoleacongo.com. Venez balobi que notre www.locoleacongo.com. C'est moi, Tania Beya ya il faut pas t'en faire puisque je t'aime. Et maman wadima wana suli susuko kosanga susi motolingaka na motema ake grâce à Edouard ototikelaki bisedo na motu ya mbeto nalalakalaka liboso ya kolalama ya miso ekangaka soki nakanisi bolingwa bomwana na nzela teme na nzela abandino na nzela yimikine na nzela etanase héritier esame ya papa bijou mateta kotieka mosiko samuel papa na héritier ata basali nzambe bakolendisa motema abimalengo malukaluka esi
à l'archevêque